est-ce que ezali kaka constitution nde ezali kosala ke guerre na est esila te wana ezali tweet ya Martin Fayulu Madidi oyo apesi message direct na président de la République Félix Antoine Tshisekedi esengeli boyeba ke balingi bateka marché mitraille na quartier Njili bourgmestre à Fundami monsieur Balthazar Ebanga Engonga azali bongo sujet ya Guinée équatoriale oyo azali kosala scandale mikolo na Afrique koleka PDD, c'est-à-dire plus de 400 vidéos na ebimi na ba femme mariée yango wana ezali ba dossier oyo toko développer ya bino mokolo lelo na édition oyo ya Kaybe News. Magazine 20e réunion, il y a conseil des ministres Salima qui n'a cité de l'Union africaine Mokoya vendredi sous la présidence Moko, président de la République Félix Antoine Tshisekedi, compte rendu et Pesami Awana ministre de la communication Patrick Mouya Yakate Mbekasi biso na KMB to Salibino synthèse na Lingala. Cependant, depuis maintenant plusieurs décennies, notre pays n'a pas priorisé la construction. 4.D et selon la maki na conseil de ministres, oui, Salemaki vendredi passé 20e conseil de ministres autour, il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, il y a les bosso communication du président, il y a mis balé point d'information, il y a mis ça tout approbation, il y a ma décision à conseil, puis il y a minei examen, puis adoption, il y a ma texte. La communication, il y a président de la République, nécessité, il y a quoi accélérer, modernisation, il y a cadre, il y a environnement, il y a Moussala, il y a agent et fonctionnaire à l'État, et préoccupant qui il y a Liboso. Quand on a bâtiment Moussala à l'État, qu'on moderniser, puis qu'on immatérialiser l'administration, qu'on bongissa image il y a l'État à travers population. À ce le gouvernement va réfléchir sur mise en place, il y a fonds, il y a modernisation, il y a administration publique, chef de l'État, à ce le premier ministre, il y a membre du gouvernement, il y a la commission, il y a un rapport dans 60 jours. Incendie et l'équipe Namboka est préoccupé Makasi, président de la République, Bakaya incendie et Zaliko s'est multiplié. Yango Anape, Asengi, na VPM, il y a intérieur, Aye Babongo Kosala, plan moko multisectoriel pour lutter contre incendie na étendue sur la République démocratique du Congo. Pambate Baka, il y a la perte, il y a la vie humaine, pe ba perte, il y a bateau, et Zaliko Sala Passi Mingi. Président de la République, Asengi, la première ministre, Aye Babongo Kozoa, rapport, il y a chaque ministre, Moussala Azali Kosala pendant 3 mois, chaque ministre Sengeli Asalaka évaluation. Question ya koyeba, koche ba projet, na ba résultat, et bimana miso ya batupe, et zala na service ya population. Point Yasuka, le président de la République a développé qui na communication na conseil des ministres pour la création ya air protégé, couloir Kivu Kinshasa, qui permettre le développement et économie verte entre côte est na ouest ya République démocratique du Congo. Yepetango azwaki maloba lokola chef du gouvernement, premier ministre azongeli masolo ya loi ya finance exercice 2025 texte oyo ekotaki na cadre ya programme ya mokonzi ya mboka. Projet ezalaki bongo déclaré recevable après 10 heures du temps et à débat na Assemblée nationale. Le Premier ministre a rappelé que mbongo ezali plus de 49 milliards ya budget à francs congolais, soit 21% ya augmentation par rapport ya budget ya année passée. Premier ministre Sukisi Malobana na ko sensibiliser ba membre nyonso ya gouvernement bazwa mosala au sérieux, basala au service ya peuple. Vice-premier ministre et intérieur na point d'information à lobby que en général Kimia ezali na mboka kasi ba audience foraine oyo mokonzi mboka to pe conseil des ministres recommanda ki pona ko yeba bongo ko juger ba kuluna en public et si ebandaki elongo na ministre ya justice bazali ko sala bongo ba procès foraine ba audience o ko sala que ba kuluna mususu ba mona nini balinga ba bazali juger pe bango ba koka ko bongisa. VPM intérieur azongeli pe masolo ya crash hélicoptère et salamaki na ndolo o ememaki 3 membres ya équipage naliwa na sud Kivu kuna ba dégâts importants ezali bongo suite ya ba destruction ba ndako pe ba école na territoire ya Uvira wana nde situation oyo ministre ya intérieur azongelaki avant beta masolo ya ba voyage a été kosala récemment.
Côté il y a défense Congo Mobimba, situation ezali na maboko d'une manière générale. FRDC azali ko continuer ko résister contre M23 na Walikale pe na nord-ouest bazali ko continuer ko traquer ba Mubundu oyo bazali ko déranger côté kuna. Gouverneur ya Banque centrale oyo a intervenant qui comme invité na conseil des ministres a précisé que marché échange ezali plus ou moins stable pe masolo ezali ko kende na kimia pe kitoko côté Nabango. Par rapport à la situation épidémiologique, ministère de la Santé a précisé que diminution makasi ya baka ya Mpox oyo ezalaki na 688 et kiti bongo na 601 pe bato ya choléra ba enregistré qui peut diminution ya bakao ezalaki na 480 et komi na 461. Na secteur ya transport, deux notes ya information ezalaki bongo kuna et sikanini ya liboso compte rendu ya mobilisation ya ba finance na cadre ya masolo ya coopération RDC Chine. Puis deuxièmement, dossier et production a permis de conduire biométrique avec puce AWA dans la République démocratique du Congo. Négociation et programme où ils allaient soutenir pour faciliter puis élargir ma solo il y a crédit FEC puis programme il y a titre il y a bas fonds il y a bas résistance puis il y a durabilité FRD et Zali Bongo ma solo oyo mais sa finance a betaki en informant na conseil que masolo wana esengeli ebetama na moi oyo na ba agent administration FMI bakoya pe bakoya ba bon ko valider yango na décembre kuna na administration ya FMI. Côté commerce extérieur a informé conseil na lancement ya régime ya commerce simplifié entre Burundi na RDC en marge ya sommet ya Comesa. Nangambu na yepe ministre ya formation professionnelle a informé na conseil masolo oye betamaki ya foire ya formation professionnelle kobanda le 24 ti le 26 octobre na mboka na biso kuna babetaki masolo ya toye kola mosala elekanaki kitoko sous l'impulsion ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na premier ministre nae Judith Suminwa. Conseil des ministres a approuvé ba relever ba décision au bazwaki le 25 novembre dernier ba sukisi masolo na approbation ya projet portant autorisation à propagation et état de siège na Ituri pe na Nord Kivu pendant 15 jours. Conseil Bandaki na 16h45 et Soukaki Bongo na 20h31 avec impact toujours na idéologie. Monde entier est célébré qui le samedi journée internationale il y a lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes à travers le monde. Célébration wana awa na Kinshasa et Salima Kibongo le 2 novembre et Sikamini ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya a pris part na masolo wana qui organisé na ONG journalistes en danger. Nous discutons de ces choses depuis une bonne dizaine d'années parce que moi-même j'exerçais les métiers à l'époque. Samedi 2 novembre chaque année à la Kabongo journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Samedi Oyo, ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya Katembwe a participé à la salle ya Saint-Pierre Calvaire na Kinshasa na commémoration ya journée ya lutte contre l'impunité ya crime commis contre les journalistes na cérémonie Oyazaki organisée na ONG journalistes en danger. ONG Oyo publié qui rapport intitulé Nouvelle loi sur la presse, nouvelles abus contre les journalistes. Na occasion wana j'aide à présenter les sous baka ya ba atteinte ya liberté à presse na 2024. Malgré ba violation yango, j'aide à noter que ba avancé ezali ko salema moi makasi sous l'impulsion ya actuel ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya Katembwe. Ministre Mouyaya Tangwa Zumaloba a insisté sur responsabilité des journalistes na traitement information pour na kozwa environnement moko salibre ya presse ba structure concernée et sengeli ba sangana pour na kotelemela impunité oyo ekoti makasi na milieu ya presse ya République démocratique du Congo. Pour ces sacs, côté nae a recommandera toujours ba journaliste ba lobela situation ya Est et République démocratique du Congo par exemple
en se basant na bas sources officielles, c'est-à-dire qu'on croiser bas sources, qu'on peser le pour et les contre, peut qu'on faire parler Moutounion son cadre toujours il y a liberté de la presse. Président ya INPC Kamanda Muzembe a sali état des lieux à presse. Puis deuxième intervenant qui n'a panel Monsieur Potopoto comme consultant a pesa qui expérience na musala ya journalisme na contexte congolais. Pour Martin Fayulu Madidi a mituni mokolo lelo, est-ce que ezali bongo constitution nde ezali ko bloquer pour que RDC ait retrouvé intégrité territoriale na yango to décortica qui tweet na ya mokolo lelo pour la reportage oyo. Tout en lançant message clairement na président de la République parce que a cité Martin Fayulu Madidi président y a décidé à tweeter na tongo ya lelo à lobby que ba localité ya est ya République démocratique du Congo ezali kokwe ya moko sima ya moninga na maboko ya ba Rwandais na ya ba M23. Nini oko agir s'adressant à Mokonzi Mboka pour récupérer 120 agglomérations perdues na mokolo ya lelo. Pour kotumola lisusu Martin Fayulu atuni motuna. Est-ce que ezali de constitution de ezali ko pekisa armée et restaurer intégrité ya territoire ya RDC mobimba? Wana maloba ya Fayulu. Tweet oyo elingi koloba préoccupation oyo Congolais nyonso azali na yango souci ya RDC est retrouvé ba parti na yango nyonso kasi Martin Fayulu a trouvé kaka occasion pour la co-incriminer non seulement gouvernement congolais kasi surtout batu oyo nyonso bazali ko penser ko changer constitution d'une manière ou d'une autre. Entre-temps mutu na mutu azali kolinga ba stratégie politique na ye pona koyeba kobima liboso ya peuple pe pona koluka kozala na raison to kozala na tort. Biso tozo talela tozo simile. Nani alingi koteka marché mitraille na njili quartier 1 bourgmestre azali bongo accusé to kitaki sur place pour la reportage ya Faso Kirobe. Balingi bateka marché ya quartier 1 marché oyo ya mitraille bana njili tope ba commerçant ya côté oyo ba nyonso bazali très mobilisé contre décision oyo bourgmestre ya commune ya Njili alingi azwa pona koteka marché ya mitraille awa na quartier 1 kasi côté mosusu balobi ete ezali conflit ya ba membre ya intersyndical ya marché oyo ne yango ezali kosala ete bangunia ba profiter pona koluka koteka marché oyo côté na bango kuna ba membre ya force du progrès oyo ya quartier 1 bango balobi ete ezali nde ba membre ya opposition nde balingi ba profiter na nzela ya conflit oyo ya ba membre intersyndical po bacha trouble contre chef de l'état na ndenge azali koloba makambo ya révision ya constitution. Na moment oyo awa na tiangu tozali na maloba tozali na liloba moko oyo mokonza mboka Fati Beto auta koloba tiangu enimi makambo wana nyonso biso awa na tiangu tonimi makambo ya changer constitution yango tosengi boye tolengi kimia na kati ya tiangu batu oyo bazolinga kotia Fati na makelele devant public tolingi yango te oyo place oyo ezali place oyo IDPS bana nango no opposition ba menace biso na ba degenia nyonso ndenge ba menace biso awa ti lelo bakoka koza biso espace oyo quand mokonza mboka lance message na Kisangani alobi il faut changer constitution pour moi na mboka nyonso sa nini a se retrouver komoni banguni babimi bazokende place oyo taza rebele babebisa morali ya batu mais awa na kati ya tiangu prestement na kati ya quartier 1 Njili la mitraille tolobi boye toza bomoko na sima Fati Beto bon awa toza na quartier 1 na Kimbuta bon mitraille
pas de banana na période de Chine. On doit faire déjà ah on a déjà des garages jaunes. Pour bien c'est éviter. Ala la moki avant de rayer au awa sauter. Tout le monde awa. Tout le monde au kende wapi. Au awa le sous-sauter, au moins so awa sauter. Sur le football union sud. Na bila population tout ça au kende wapi. Peso 48 amuna bizuzu awa. Bon ayaka awa, ode awa na amuna bio ne tikaka o boye nini. Le jour là il awa, o tene a boye 48 72 heures. Donc c'est correct sur le lobby. Ce qu'on te qui va foutre à payer ba tonda ba moellon ne faire clôturer. Vous comprenez? Donc nous ça boye tu vas bien dire. Mais pour le faire oyo ya mo konza boka lekela. Ah tu ça ah biso ba ya yo bigaga. Ah makaba ba tiki kuluna. Comprenez? Mabote bele bikla awa. Surtout les petits de banda que tu vas piner, tu vas pas faire na et ça bien dit. Hollande. Et on va continuer ba mission oyo ba fongola matoyi. O amate ça awa. Surtout le moins awa je so kenete. Ah ça tira winja mo. Hollande. Donc neti boy. To kesko wa. Abi awa ta mutu gade. Et ça na vide. Yango to obela bino boya boyoka makambo zo leka awa. Ça le mécanicien na kati ya mitraille eza référence qui chasse la domaine ya camion. Parce yo lelo opasa mitraille. Apesi biso entreprise na biso. Biso ça va pas yanke, va pas yanke. Ba change pour la garage oyo. Alors yo yé lelo o mitraille. Boulevard ta salité. Tout le monde comme on a boulevard. Est-ce que biso musala wa paso biso likambo tozana ngao troisième fois yango et troisième fois teso papa nanga tolali tolamuki tomoni kaka mutu moko boye soit disant bukurume kasa muta toyebite ekangani poulie asala fati oye fati beto oye misala chantier ya mokonzi mboka toboya yango te 5 chantier ya président de la république en marche oye toyebi yango tondimi yango bon ye posa neza alongola garage atia yango place ya bana miki basakana bana wana ayebi te ke baza biso tozala bana lokola bana wana sikobolonga biso to balesa bana ngo nini donc toyebi te posa neza nini aza santé okonzata kombo baje awa te tolimite maître garnisseur papa nanga atangisi ngai nesika oyo tina na poli awa lelo bukumesa ye azwa lebefa ke abotola esika oyo teke ngo na 6 classe nala musu nasalaka ta pasa mécanisme ana nasalaka awa lelo babengana biso chef de l'état naza jeune na kati ya mboka teke naosala mpe mosala awa nayebi te sikani baopesa biso tokende parce que biso tosalaka kaka awa tozala moke awa chef de l'état tola biso likambo tosengi na oba tosengi na yo bana cango mitraille oyo ebimisi bakonzebele place oyo ebimisi bakonzebele bato mayele baza awa bato mayele bele baza awa place oyo ebimine to ya kuluna na kati ya cango ebimine to ya kuluna na kati ya cango bali babengana biso tokende o tozongela kuluna tokosala nini soutenir vision et chef de l'État, même pour la révision de la Constitution. Merci beaucoup. Tozali kotela pe tozali ko jimele pona Kinshasa awa e bandaka kaka boye ti bokomona bakangi batol babandi kotonga na kati kuna bato oyo nyonso batekaka awa bako se retrouver na libanda na balabala ezali pasi pe mawa ministre ya justice pe gouverneur ya ville ya Kinshasa esengi kotala likambo oyo malamu po marché oyo e banda depuis kala kino lelo oyo ezali kokoba. Directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière
oyo ezali bongo na Guinée équatoriale. Balthazar Ebang Engonga azali bongo mutu oyo bauti kokanga ye malgré ba forfait ya salaki kasi na biloko na ye bakuti plus de 400 vidéos ya ba femme mariée oyo abimaka na bango ba détail bolanda na reportage oyo. Tango mibali mususu bakopekisa basi na bango basala te o mobali ya mabe o homme genre te tala salité oyo ezali ko salama na milieu professionnel. Père de 6 enfants na mwasi na ye ya kitoko métis monsieur Balthazar Ebang Engonga azali à la base ya scandale sexuel oyo ezo défrayé chronique na toile en concurrence na élection américaine. Pour la petite histoire, Ebang Engonga Balthazar, mwana ya président ya Semak Engonga et Joe, depuis le 10 avril 2024, azalaki condamné pour un détournement il y a 1 milliard de francs CFA na Banque Bank. Scandale oyo et sangisaki pouvoir mbongo pe trahison et silaki nanu buzz na ngote kasi neti na suite ya film ya Prison Break bota la scandale mususu oyo ba image pour la plupart et fuité sûrement na ba service ya sécurité. Plus de 400 vidéos selon ba source recoupée. Il y a monsieur Balthazar en train de faire ba rapport sexuel na ba femme mariée, ba fille libre, ba collaboratrice na ye, pe parmi ba victime batangeli biso. Moi si ya directeur ya sécurité présidentielle, moi si ya procureur général, moi si ya directeur général ya police, ba si ya ba ministre, moi si ya petit frère na ye, moi si ya zemi ya oncle na ye, liste eza molayi. Na ba vidéo nyonso essentiellement tourné na bureau na ye, monsieur Balthazar azali ko se positionner bien pembeni ya caméra pour na kozwa ba image pe ba archive to yebite ceux qui a se servaka nango na nini na trafic d'influence na kobangisa tota mususu ba motivation na ye ezali satanique to sorcellerique to occulte. Bino pe ba mama bokendaka musala pona kosala to pona kokende kosala kindumba surtout na ba homme marié oyo ba se présentaka lokola balingi bino pe bapesaka bino mbongo. Tala sikoyo osambwe eloko okanisa ki ezali kolekana na secret nzokande ba filmaka bino oyebaka te. Ce qui est sûr, ba Balthazar bazali ebele na Kinshasa mais ba image na bango nano ebimite to pe satanatan to komona bango. Koluka argent facile, voyage facile na bakabelo facile nde esukisi barabasi oyo nyonso na salite oyo ya papa Balthazar oyo akushaka na bango kaka na bureau na ye. Na dossier oyo mingi bako midiembika ba oyo batikali bozwa mayele. Beltexco Mosumbi ya mabota azali ko continuer kosumba ba congolais. Betesco na bolinga zaka nango na ba consommateur na ye nyonso ba mamba lamba ka biloko malamu ba service traiteur na ba fête ya mariage na ba anniversaire en tout cas eloko bosengaki Betesco sa yeli binango comme nango mayo ketchup. Mayo ketchup ezali automate ezali ketchup kitoko utumbo ka Arabie Saoudite o ya qualité supérieure o ezana saveur à tomate kitoko en tout cas osayelango fête na yo osayelango petit déjeuner na ndako osayelango ba buffet froid en tout cas ketchup o ke sungao pote biloko nezala kitoko makasi surtout ba client baliango malamu même na ndako ba papa ba mela soupe basi sa sani tala particularité ya ketchup automate ya Betesco ezali na 520 ml. Tozali pe na oya muke il y a 260 ml. Nous ces allés ba ketchup au Betesco abimi pona ko sunga biso na ba ménage. Tozali siko na mama likamo o ba bengi mayonnaise mayo aux frais. Et azali mayo na mayo. So ba lelo ba lelo poulet mayo ezali pona mayonnaise mayo o ya Betesco aux frais ba benga mayonnaise de professionnel. Tozana mayonnaise o ya munene ya 1 litre na benga ngo ma famille. Les aliments mayonnaise de professionnels. Donc, nous avons des grillades, nous avons mayonnaise zei, mayonnaise à qualité kitoko, mayonnaise à pro, aux sunga, nous sommes dans ménage et surtout ce qu'on m'a mis quand on licole en dako na mesa, na cuisine, en tout cas, dans le côté sengo. Vous avez les sous na eau ya 500 ml au bachayel balingara mingi, au bazali ko lia partout surtout dans le scolaire
en tout cas aux amamisa na kosomba mayonnaise le professionnel pour te sunga biso sunga bino na ba recette na bino et puis ba beng ça ba client na misa maman responsable kozangisa mayonnaise mayo aux effets kozangisa mayo ketchup te ya munene na muke et que sunga bino pe biso pour na bolé et surtout yango et benga ba client pamba c'est ça la qualité ya mayo professionnel ya Betesco. Mwasi to mobali oyoki ke mobali na yo to pe mwasi na yo azali bongo mutu oyo akometaka ba malversation ya sexe to pe mutu oyo abimaka na batu pamba na milieu professionnel na ye. Est-ce que okokoba na mobali wana okokoba na mwasi wana to okotika ye? Quelques Congolais tokutana na terrain ba lobeni biso quelque chose na micro ya Faso Kirobe. Mobali oyo azali marié kasi mwasi na ye asalaka to pe mwasi oyo mobali na ye asalaka ofandi boye omona ba video ya mobali na yo azali kokushe na ba collaboratrice na ye na musala décision na yo ekozala nini liboso na yango. Mon frère, mais décision place ça n'est clair. Mobali solo aza mobali solo décision est claire parce que yo mwasi libala OK musala okoma na niveau imana patron ni oui bien sûr na misala ba patron ba koma ya ba menace balinganga basi par force. To vivre ma trop mais avant banana menace abandonnant les mobali na sabanda aoya bani ko proposer yo ko chéri yo ko match tantôt promotion après so ba cadeau après fait des comptes ko biso ka clair ça pour ça na yo soit ça biso te attaque mukolo ça ba geste moi pour comprendre yo so comprendre so on a besoin na ngote si oyebi pena ko za marié on a fidèle na mobali na yo ndenge ba te avant mariage na ba couple nyonso que moi c'est mobali bobani bokomi eloko moko 1 + 1 = 1 dans le mariage. Donc c'est-à-dire problème nyonso za nango faut partager na partenaire na so mobali na yo to mwasi na yo. Alors yo la omoni menace komi bongo faut esa mobali na oti que tala problème na nango eza boye que na musala patron zo menacer ngai a déranger ngai mais ekomi bena grave ekomi kena longola ngai ta komo sanga ba kanai. Ou partager na mobali na yo ndebo za solution soit mobali oyo so tika musala wana ndetse pona ngai carrément faut tika musala wana mais soki derrière na yoko yoka ke derrière bobimaka carrément ngano eza divorce parce que eza déjà bomi ngai déjà oui eza soni makasi partout na oleka humiliation wana eza ka ya yote mais eza nga na foyer na libota na yo na libota na ngai parce que là ba mona ngai eza propre vraiment te donc moi ça bonga la moi c'est à regarder te oui concernant la personne basi basala premièrement faut d'abord ko s'habiller correctement na lia musala. Pour la comme ba jeune fille te ba maman boye otika ba partie intime nzoto libana oyo repousser ba homme marié mususu ba chef na ba supérieur ba na ba tension ma be envers yo. Faut voilà normalement et puis faut qu'on se respecter. Faut savoir comment parler, comment agir devant les gens. Pour na ba façon moto to benga na basiment boye ya kaso peut donc senti moi si asa maman boye azo pousser yo moko mobali au déranger to approcher. Ça basi mususu façon se comporter façon ya se comporter ka pour mobala s'approcher pembe na ye aise makamso abuzo ba oyo mayebi ke non femme za marié sina ke proposer to bimana ye akoki ko porter nga plainte et ko mena nga grave donc pour santé pas de ndenge ozelaka mais so de yebi ke ozara no faible a proposer bo to ke lia na cafetière to ke mena café to ke restaurant to la shawarma quoi yo mbango ki ba yelo cadeau tunite ninte merci aux mbango kosenga senga na musala achète-moi ça amène-moi ça chez où comment on a arrêté on na mena moi café ba yela nga pe shawarma ba genre ba bloc wa yango esala ke batu baza courage na audace ya ko approcher yo aibisoma moi ba genre aussi longtemps qu'on a déjà engagé c'est pas propre pour moi s'il faut ba se comporter partout ça ça la passe mona mobile na ngai ya kidona basi mais vite de dans muki mona moka fait le qu'on a fait nyonso qu'on a sur montango par conséquent la gravité ya likambo il y a des infidélités il y a des infidélités balimbisaka il y a des infidélités balimbisaka te soki namoni ke naza na capacité ya olimbisanga je vais lui poser des questions donc toutes les questions on a yeba qu'est-ce qui a fait que tripe ngai donc on a yeba nini etindi ye asalaka soki namoni ke non il faut la divorcer donc pour divorcer suivant la loi congolaise on a la procédure normale devant le tribunal européen d'abord
mibali wana baza baimpublike epuis place na bango eza na lifelo soki bayokaka kaka lifelo peut-être bamona ezaka bagime ezaka esolo. Tu peux avoir des femmes, il faut dans la bassine, on se trouve les livres dans la bassine. Mais, vous allez à ma macan. Vous allez à il y a des faits, donc presque vous avez fait le moto. Tant olingi opposé art oyo ezali ya bosoto milier ya bato yebaka ete ozali kosalir libota na yo ba conséquences na yango pe ezali ebele na sima ya makambo nyonso oyo ozali kosala yebela. TikTok ya lelo ndenge actualité ezali dominé na monsieur Balthazar Bolanda. Je dis votre Balthazar là, mais ça c'est un criminel. Mais je n'ai pas de problème avec lui. Moi, c'est les femmes mariées. Je répète encore, une femme mariée qui trompe son homme et sans se préserver, c'est une délinquante, tout comme les hommes aussi. Quand on voit tout ça, ça ne donne même plus envie de se marier. Une femme mariée va avoir un petit pompier à côté, un homme marié va avoir une petite à côté. Mais vous vous mariez pourquoi? Quel est le message que vous voulez nous faire passer? Parce que moi, on m'a envoyé près de 450 vidéos. Avec Jimmy Mukendi, Oyezali Bongo, sans filtre, tu vas continuer à couper sa actualité, analyse de l'actualité, Nabiso, Bolanda, extrait, il y a sans filtre, il y a mon collègue Lelo, Kasi, Mingi, Boke de s'abonner pour Kounande le Karamobimba, na page Facebook avec Jimmy Mukendi, P, na chaîne YouTube avec Jimmy Mukendi, surtout P, na TikTok Nabiso avec Jimmy Mukendi. Balobi d'un côté bafundi bourgmestre babi bourgmestre nde mutu alingi ateka so boyebi bourgmestre bobenga boyebisa eke bafundi ye nde mutu alingi ateka. De l'autre côté bato mosusu baza koanalyse balobi ke ezali deux camps ezali kowelela yango, c'est-à-dire na Kinshasa awa ezalaka mpe na bato mosusu babimaka onga kolo parking onga kolo terrain oyo bosutuki bazoya mikanda akomi mokonzi ya solo. Or na deux camps wana oyo baowelela ezotia mpe kaka flou ezoyebana mpe clairement te. Côté na bango pe semble-t-il ba force du progrès ba koma okota pe ba makambu ya ba terrain to ba makambu ya bisika bango ba lobi depuis longtemps na cadre ya parlement de biso sala ka masolo na biso awa te discutaka awa quelque part ezana menwa moko ni okota na masolo oyo po ba luka ndenge ya kobebisa masolo ya constitution ndenge ezali kokende ndenge chef de l'état ali ko changer constitution. La souka ya édition ya mokolo lelo ba édition ezali ko continuer na ba page na biso pe na chaîne YouTube na biso KNB News bokini ko s'abonner ebele na page KNB kuna to chaka ba reportage pe na TikTok KNB News kuna to chaka pe ba reportage pour na ko continuer ko informer bino d'une manière continue pour pambate awa actualité et télémakate neto monani mokolo lelo. Magazine.